Nani acheli bino pont ya babambu wana tomoni pont kaboli ngambo ya Selemba na makala. Ezali makasi na bino population bezali na mutu moko ataki ba moyen ya GP osela bino yali pont ya babambu abo. Kama sala pont oyo. Ne fait que ma descend, ma tout ça songa biso na bambu. Place mo 35000 basonga ngai te. Mais pont bani bi faire so bat ba bili mo bolika bien. En tout cas, to komi na pasi ya makasi. De mai oyo de renté biso wa ela mai uti pen badadingi. Maya mukole master verdi. En tout cas pas si makasi. Soki pena botiki biso boye to ko kasute. Tanenga mile kufi. Tanenga kalongo kufi. Oto atrata terrain dizi. Avenir buke kufi, notre kufi, malange kufi, kitomise kufi. Boulame to suka. Kana excellence mukone suka biso. Te ba raté est-ce que tu na président bien ton présenté. Parti béton et débana yamboka. On a vu ça, au pont. Tu vivre dans la prochaine ma baie. Maï d'abord et ça d'abord ma baie on est tout ça. Tu as un problème maï. Bisogno tu as na Kinshasa, tu as na province, tu as na province Kinshasa. Mais comment tu vivre dans des bâtiments basés na Congo central? C'est ça boy. Ba kontiba kota la place oyo, ba kire place oyo parce que eza eza place mo ba fandi basé belé. Vu que ba force plus nous beta boy et ça ba inondation, tu as ba bébé, ba na miké moins âgé, ba kufa et ça la biso pe bien té. Et on te sengi aide na bango moko. Il y a gouverneur de la ville, Daniel Bumbana, vice naïe, Daniel Edi Yeli. Côté de voter qui est massiné, va voter qui est côté, on va voter mingi. Babong si la bisu mai, babong si la bisu terre 10, et zonga ndenge zalaka. Poto banda kusala abilanga. Yangu tobikilaka. Soko salite oteka moyo ko liana bana na bakoko ezate. Zoko senga vraiment ba konse ba yogela biso mawa. Ba yogela vraiment biso mawa vraiment ba ko salela biso mwanza ila oyo. Donc souci tout ça nango vraiment ba konse ba yogela biso mawa vraiment ba salela biso ata moi pont et te banda ko traverser to banda ko traverser tinangam. Merci la confiance, pe la fidélité. À chaque fois, bon messani na kopesa na PSB télévision, webi ke awawa ngaina bino ezali kaka rendez-vous ou ko répondre ba art oyoyo population congolaise ezali bongo na kosenga na biso lelo elongo na équipe technique mobimba to sali descente biso na commune ya Selemba ou wapi to ko découvrir na terrain moko bana ko bengo terrain 10 awa eba na kobeba makasi pona mai ya kalamu eba bongo na ko déborde mapangu batu basundoli o ba kinzinga nzinga pe terrain ya bale ebi bongo na kokufa. Alors na micro ya PSB na kolinga na solola na population oyo bazali ba habiter à côté pe boye ba ke pont oyo yo unzela oyo yo ne eskaboli Selemba ou na commune ya Makala to kolinga to solola eloko nini ezali cause lelo bato basundoli bandako bandinga ndinga babilanga ba mama nyonso tu ekufi matiti ebota ba mama basundola oyo ezali bongo babilanga na bango ma ekoti partout na kolinga na loba mingi te mais tokutana na population bapesa biso oyo ezali bongo point de vue na bango. Merci pour la première fois, bo santé bo s'abonner massivement toleka. Como
Mbote mama kombo na yo nani awa tozali wapi? Toza na po député na nzela ya Kitokimosi. Toza Selemba na Kitokimosi. Yebisa biso na moni yo ozoleka na mai mama. Eloko ni ezosala koto yo ekoma boy. Mbula te papa. Mbula nde zo déranger quartier Makala moye te donc somo trop penza. Somo trop bazo kokate na kusala bilanga na kokatisa okende boye eloko te. O uta na ngamba Kitokimosi o uta na Makala. Soki okomi kaka na kala musomo. Somo trop. Donc mai oyo yango ezolakisa ke kaboli Selemba ona Makala. Amen papa eza bongo. Yebisa biso abana ko benga ngo terrain nini? Na yebi terrain 10. Donc mai nemte bebi sango. Terrain 10. Sikoyo na condition za ko leka nango mama mokolo ya 3e âge to moni ko kota na mai oyo ko leka na kati. Sikoyo tala caméra kuna. Ozo senga ba kondi basala bino nini ko. Basala babongisa kalo mwazonga ndenga zalaka po ba mama bakoko kusala ba jardin. Donc bona ko sala bilanga na bino koto nyonso tout etikali nyonso na ngambo bazo sala bilanga bazo lona matembe. Ba jeni bazo beta bali na bango koto na terrain 10. Bazo beta. La caméra lancer message na yo ba kondi pena basala ni souci na yo take mama mukolo zo dinga na mai awa. Bakondi basala bino nini botika ko. Babongisila biso mai, babongisila biso terrain 10 ezonga ndenge zalaka. Poto banda kusala abilanga. Yangu tobikilaka. Soko salite oteka mwayo kolia na bana na bakoko ezate. Yangu tosengi bakonza mboka ntuka bazala na mutima mawape bolingo. Basali la biso penza. OK. Merci maman, le message est passé hein. Tozali awa na terrain 10 na maya Kalamu. Terrain 10 to la quartier ni na commune quartier Kalunga to na commune Selembao. Betela biso ezaki terrain ya nini ya bilanga to ya bale. Ezaki terrain ya bale. Selon mai tango ye makasi et panzani partout au moni kutundenge ekuni bandako. Alors kona mai leka ezate. Et ba kire yango. Bato ba yaki lokola ba député ba lui ba ko kire mais to moni bango te. Yango moni ke sali ba gafe belé boy. Donc il terrain 10 cause nango ezali ki catastrophe ni na mbule mais mai boy. Boyende. Mbulende. Sikoyo yo zali habitant ya quartier oyo souci na bino majeur ezali nini? Souci na biso ezali que ba konzi ba sala manso ba ko kire mayoyo comme ça et longwe sala etante. Sinon eta oyo ko yende likolo kuna yo koma siko bwatu oke kuna. Tala ndenge ezali. Po benama njili ko ndako ndenge zokomelela. Même njili ko ta hôtel matete soki efungwami. Tala ndenge wana eta ata na classe tozwaki yango. Wana etandi ya mai yana. Bon ba tozo ko tonga pembe na mai c'est pour cela biloko na bango ezoko zinda. Batongi pembe na mai apparemment ba tu va pembe na mai nyonso tu ba kima kimba banda ko yango mozo mona ke zindi yango wana mokonza ekolo
atinda benje oyo esalaka misala oyo basala biso nzela na pont ezalaki ya député yanga maintenant ekundami emona na koto société donc point mona na lisuti rien oza likola point kolozali awa point eza na C alors passe balingi oyo oza na mike sala oyo ezo kutali kolo kuna esengeli bakanga basala nini bakanalize mai kuna à partir ya ka niveau alors ekwa ikana nini na mai na bisa kalama oyo soki te awa nyonso ekozinda. OK, merci papa. Merci beaucoup. Serpent. Vous avez encore le patex. Mbote papa komo na yo nani tozali na commune nini? Kwa tozali na commune ya Selembao. Komo na ngai papa Patrice. Mingi babenganga papa chinois maître Agister. Na uti pe musala ko mutelelelo kureza te to ko munakenda ki banda tongo. To sala mo musala nyso to sala ya Agister. Na commune na atelier courant ko mutelelelo. Merci papa Patrice et papa chinois. Vous allez mokwe ba atelier ba to sala makambo Agister Agister. Alors bete biso li solo ya quartier na yo awawa ekomi boye ndenge nini? Quartier na biso en tout cas tozala na série ya ba député passer député Yanga a salé biso pont en tout cas pont Edinda Olobi député Yanga salé biso pont awa comme le pont Edinda ne vous avez de pont Edinda to comment traverser vraiment na mai to quoi vraiment na kati mai traverser tinanga tout à la caméra et le roni sugo et sala beaucoup na condition oyo condition mai condition de mai donc déborder donc moi teti na mapango nyose esili koto donc ve chinois cholati bo longola sapato okota na mai oui nazo kolongola sapato vraiment na traverser na mai siko na moni pont moeza wana bolega wana na pont wana soko leki bon faut foutre droit et pas kolo pont monta sala pont foutre droit na 500 francs après traverser leki. L'État sali bino na ponte koto. L'État comme te la sali biso ponte. Alors yo zali moko e habitant ya quartier oyo zo ta la caméra message na yo ni nozo lancer pour na ba kondi ba meka ko bwakela bino kude na quartier na yo. Zo ko senga vraiment ba kondi ba yogela biso mawa. Ba yogela vraiment biso mawa vraiment ba ko salela biso mwanzela oyo. Donc souci tout ça nango vraiment ba kondi ba yogela biso mawa vraiment ba salela biso ata moi pont et te banda ko traverser to banda ko traverser tinangam. Donc kalamu oyo etondi makasi bone kaboli makala na Selembao. Selembao ya. Kalamu ndenge tondi boyange kaboli siko makala na Selembao. OK, merci papa chinois. Lilo bananga nde yangwana. Merci. Mbote ndeko kombo na yo nani awa tozali wapi pe quartier nini? Ngakumbu nga Jordan au quartier kundi bani mabina biso pena ngwa kituki musa ya biba fort père. Mbula swe beti bestandi watu olela kaka. Ogaga kuna boy tu ebiti père ta quartier likumi bani quartier ala bia bani apparemment obotami koto yo na botami koto na koleli koto betela biso li solo awa wali boso ezalaka na ndenge nini ipezaki nini awa alboso pine zara propre terrain zalaka na ngambo wana koto point zana terrain zalaka ya munene bandu bingo terrain 10 mais terrain biba likuluka bestandika ya bamayo bambula so ebeti oka terrain bébé komi mai type kufa. Donc terrain kufa bozanga terrain. Bozanga terrain repère. Alors décision nini ba konzamboka bozanga besoin bazula bino pour la koto. Ba konzamboka batara likambo ya quartier bani tara quartier ndé komi bui. Ba kitchen c'est tracteur et chimuna kalamu ezonga pena na lignement na ngo pena po esara su buzo bati
po so ekiti nango buzobeza suti mai komolika na tout doit tracer na onzile ki na tout doit mais so batiki kabu na ebite pe yo mona mayango le cause nango so la ni malamu ezali ke kalamu etonda ki le mati makasi ne mai débordé et bebisa terrain ba pangu nyonso tu ya koto batu ba bima yango pena pe di kalamu et ju pena temps et 8 ans go pe ba kondi bayaka bakonza utu bayaka kutu suti musuku tayaka me tilelo de fois kinda na yazunga wati nani acheli bino pont ya babambu wana tomoni pont ekaboli ngambo ya Selemba na makala ezali makasi na bino population bezali na mutu moko ataki ba moyen ya GP osela bino yali pont ya babambu wa père na bisuka mabili c'est pas de rail ganyu kandi pina bani atel pina buiti ba mai ba kimba yango seli bango pont ya mulai bani po bakaitsaka mais pongo bani bi faire so bat ba bili mo bolika bien ezaka ofele ti pont pene a tsepe pena mo feli moi ça vendi so zanangu opesi po ya musala ça va tout le monde les cas ozo ya mbote ndeko komo na yo nani awa tozali wapi baisi biso ke plus de détails mi to ozangwe pai na yo awa toali na commune ya Selembao na quartier Kalunga référence terrain 10 en tout cas to commune na pasi ya makasi de mai oyo de biso awa ela mai uti pen badadingi mai ya mukole ma steverti en tout cas pasi makasi soki pena botiki biso boye to ko kasute tanenga mile kufi tanenga Kalunga kufi auto ataka terrain 10 avenir buke kufi notre kufi malanga kufi kitomise kufi bulame to kusuka wapi kana excellence mukono suka biso elenge sangoyo et référence na kalamu na ke to kemosi ba ko en tout cas to la passe ba la classe ba ko la passe honoré vetingi pululu oyaki oleka biso okoya mais si lelo to kusuka wapi tapa to tapa ndeko bina tapa ndeko dindi sunga biso nga awa na lingane serpent soki na chepo ote to boleka nini to sala pont oyo kama sala pont oyo ne fils que ma descend ma tout sunga biso na bamu place mo 35000 basunga ngai te nga seka nde ba continuer boya bo kire kalam to koma na carrière azelu soki boye en tout cas ça biso bien ta passe to koma na kalonga ba pendant ko badindi bato akufi to suka ta pota courant ereke na mai esnel ta kota courant edindi en tout cas minga minga te me boya to mona bino ya malbaka boye to koya to yaka era ngoyo ta la police koma na passe awa to na milieu moko ya to de brigand olobi to na milieu moko ba brigand ba trop soki boye te passe po na buto ko maka simba 18h ba ko mokanga ba to suka ndenge nini mai to ni makasa to kaminga lo beta suka wana poronguma fito mekala ko sola terre 10 je suis terre 10 ezaka pena terre ya bale makasa futa bien terre kufa bana ba peta terre bale en tout cas ta terre ngoyo o terre bale ya ko terrain ngai po ko ma terre bale en tout cas ba konta ba classe bale ka ndenge nawa sanga yi ba le kate o sa ba na makasi na yo moko makasi na ngana mbongo na fonte na ngai merci nga mbongo te ya gratuit mais na bata bolingo nzambi to ba serpent moi 500 moi déjà sunga ngai mais ça ngo gratuit na mbongo te mais fait serpent ma yango ezalaka nango mais le to mona ngo pena etoni en plus mbole ya lisuli kolo ozolo ba nini na bakonzi ya mboka susi na bino ezali pena nini baya ba kire kalamu après ko kire kalamu to sa carrière azelu carrière ndé azelu carrière azelu to na venir ki nganga na vis-à-vis aussi misawa yango na ila mutuka telengesa soki baya tukesa biso kimia makasi donc baya ka ba kire ba bibisa carrière ba kire kalamu to comme la carrière azelu mais en plus de to la venir moko to bengi kinganga yango ti elengesa apporta beni wana yango ko la ti ki to kemosi
référence to bala to na point prince c'est ça biso bien. OK, merci beaucoup. Merci bien makasi. Mbote ndeko a tozali wapi kombo na yo pe nani? Tozana quartier Kalunga kombo na Champagne. Ndeko Champagne yebisa biso situation ni bozo vivre awawa. Abiso abna ke mabeza abna makasi mai otala su na bandaka batu awa ndoka danger abna makasi to ebite na posa na obiso ke to fotaka yo eske ozabia ozate apana ngai ota ananu apana ngai ata mukie osabiso ata pamo abna apana ngai page ça na bien peu tu vas rater est-ce que tu na président bien toi na présenté parti béton et débat na yamboka au son abisso au pont atave na possibilité awa ndoko bon kaka so bimi emsu 4h bakango pona kati et la retard bakangayo parti béton oza après biso et des biso au pont. OK, merci ndeko Champagne. Mbote ndeko kombo na onani a tozali wapi? Mbote papa tozana la caméra. Tozana Selembao na quartier Kalunga direction eza direction centrale na biso Kabola quartier Selembao na Makala. Donc bien Kinsala Kinkos. Direction tozana problème ebelé. Problème liboso ya mai. Yami balé nzela. Yami sat mai ya komela. Donc na courant coûte na mone moins un peu et comme ya mo ndam mais na seboye ko do la basu na ba rechoter mais ya ko la les ezala nango. Mais si ko pour na problème ya mai donc tozala mai penza izo déranger biso. Biso to 8 à lenge ça to 8 au sala koto mais poto kasa na ngambo ya Selema boy to zo biso pena temps embong ebele poto dépasser ah. Nandeni mai ndeza boy zo senga fo ba kirango. Donc ba fo ba kirema ba kisango mai pena c'est comme ça to sauver ba am onyo c'est ça koto population nyo c'est ça a ya Selema. Biso nyo to ça na Kinshasa to ça na province to ça na province Kinshasa. Mais comment to vivre ndeti bâtiment baza na Congo central ndeti baza wa pour atteindre na ni na ngatoku na sekwe ba vivre na poche ote. To vivre na poche ma be mai d'abord et ça d'abord ma bébé on est tous abo tous un problème mai apparemment ba ndako no surtout ba to baza susute donc apparemment ba ndako ezate le terrain munene za to ba no bien terrain 10 donc terrain munene ba jeune nyonso koto ba no beta balle mais pour na mai tandenge comme ça mai nyonso siko posa na yo ou message na yo mokambi ekolo azolanda akolanda biso basimba nini oyoyo ya motuya euti epa na yo ozo représenter bana na surtout ya Selembao. Merci posa na biso eza pona ye moko numéro 1 oui na ba député to vota tozu di yele tozu charge na ye d'abord di yele tozu pepito kilala tozu déjà bango nyonso tozu ba député na numéro 1 d'abord. Telle la situation na biso auto fan na mboka oyozo kama biso. Vous habitez tozo ko beta zwana d'abord yemo numéro 1 le président. Telle la situation to réunir nango ya passe ko kire mai ezo lia biso donc temps ebele ba mbongo ebele tozo ko kangote biso mo to ko kangote. Papa di yele charge président Mao yaka ko kire biso mai awa pona biso ba jeune ba kozwa musala so ba cheka ba jeune mo bozo kire zelo ba jeune ba kota na société ba kongo ole ba sala kuluna ba zu musala a partir ya koteka ba sala carrière. OK, merci beaucoup toza pena ndeko na biso oyo tokoyi ko solola naye ndeko komo na yo nani atozali wapi? Comme on a Monsieur Dali, toi on a commune à Selembao na quartier Kalunga. Monsieur Dali wa molaye betela biso nanu komi boy ndenge nini? Par avant mai ezaki boy tende bomoni yango. Mais vu que ba forte pluie to beta mikolo nde sali inondation to senga na biso pa
mais c'est Edi Yeli. Tu faut que masse oh faut que pas bima place azar les population c'est lembao. Aba ki sokas oui akoya ko kire place oh mais non a été même temps Edi Yeli pas été ni absence à donner le Bumba gouverneur na biso numéro 1 ville a été adjoint na Edi Yeli a été tu sais na aide na biso pas présent mao député professionnel ça na selemba to faut que épée mais comment il va abandonner place oh faut pas passer la même aussi parce que banda que zo dinda ba kufa parce que kufa mbul soko le so ebeti ya c'est la scandale à makasi. Alors message dans na bokuse ba kondiba la nayo olo susi na bino ezali nini parce que mbole ya likolo susi c'est ça boy ba kondiba kota la place oyo ba kire place oyo parce que eza eza place mo ba fandi ba sebele vu que ba force plus nous ebeta boy et ça ba inondation tona ba bébé bana mikie moins âgé ba kufa et ça la biso pe bien té donc de sengi aide na bango moko. Il y a gouverneur de la ville, Daniel Bumbana, vice naïe, Daniel Edi Yeli. Koto de voter qui est masse ne va voter que koto on ne va voter mingi. On te signe aide ne yamba koto. OK, merci beaucoup les messages passés. Merci vraiment. Bacha tu ulu bad.